likambu ya kokamwa bandeko lisoto kobetela osika boye salami bongo na Angola jeune fille na kombo ya Paola bameli epa ya nguma na kati ya ndaku ya papa moko na côté ya Benfica. Paola bazalaki na camarade na ye kombo ya camarade na ye Inès, voilà, Inès akimi ake kobenga batu boya bameli Paola ndenge nini. Paola akomaki na ndaku ya papa wa ndenge nini ina Inès abiki ndenge nini. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ba jeune fille, ba petite android, maman na sengi na yo okota yo kama kamwele keli Paola pesi pasi batu na Angola ba di kolela. Angola mikolo ba solo Todi komona kuna mama wana nguma melaki bana na ye sika boye Paola bameli epa nguma epa Nandako ya papa moko boye. Papa wana baluka ki nguma, to qu'est-ce qui s'est passé? Moutala était mo oculaire, mouta beti di solo camarade ya Paola Inès. Inès na porti za neni. Inès na ebite bon. Inès na to ra di solo ya Paola na Inès to kota. Bandi ko belé ba ka différence te entre huile de palme mafuta mbila na huile d'olive tu mafuta huile mingi ba ngana lera mafuta mbila te mafuta mbila za kamabe esala nga mungongo pasi mafuta mbila za kabwe ngana linga huile d'olive est-ce que huile d'olive na mafuta mbila eloko nini ezali bien pour la santé ya mutu eloko nini plus tard esa mabe pour la santé ya mutu yango to kotala lelo na émission lelo tala makam o radio lokolo ekenaka ko kundola pona bino pona ko tel sabomo ina bino pona ko peneyo ko la musayo webi yango zali émission éveil à conscience. L'huile d'olive c'est la santé, l'huile de palme rouge c'est le cancer. C'est ça que certains Africains et certains Afro-descendants pensent. Alors je ne sais pas si je vais arriver à changer les mentalités. Mais une chose est sûre, dans cette vidéo, je vais te faire un comparatif entre l'huile d'olive et l'huile de palme rouge. Et je vais te démontrer que l'huile d'olive n'est pas toujours aussi saine qu'on croit. Tout que de bon la politique, pas wapi Salomon Escadela, conseiller particulier à Chairman Moïse Katumbi Chapwe, entre la vie et la mort. Prison, il y a Ndolo. Prison militaire à Ndolo. Mais pourquoi est-ce que Salomon Escadela Azali maladi, babegi ba médecin ba ye, bazo gobinsa été. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un problème particulier avec qui que ce soit? Yango confrère, moi na mboka, parti local à Leli na Télé 50. Peut-être aller dans les détails les plus courts. Oui. Le médecin soignant de Salomon Escadela a dit qu'il était malade et qu'il pouvait mourir à tout moment. La cour militaire a requis ce qu'on appelle une contre-expertise de ses propres médecins. Pour le compte de l'hôpital général de référence de Mamaïmo, la cour militaire avait pris 9 médecins. 9 pour un individu. Voilà. La même cour a aussi invité 8 médecins au niveau des cliniques quinoises et des médecins au niveau de cliniques universitaires. Ça fait 19 médecins. Non, il y avait des médecins de Mamaïma aussi. Hein. Oui, j'ai cité, non? Okay. Vous n'êtes pas attentif. 19 médecins. Et ces 19 médecins, de manière séparée, ont arrivé à la conclusion plus grave que celle du médecin traitant de Salomon Escadela. Tout que de bongo na province ya Bandundu précisément na Kikwit pa wapi Kikwit molili ti lelo courant ezalité maître ebi yango ba indien ba pesa ki aide ya ba panneau solaire o batonga barrage de tikali ka ba alimenter yango depuis époque ya Joseph Kabila Kabange sénateur à vie pour année le coopératé mwana mboka Moïse Katumbi aleli dans la Kibongo na Kikwit. Ce qui est très important pour nous Congolais, nous avons la chance d'avoir le soleil et je fais plusieurs petits projets dans plusieurs villages, dans plusieurs centres de santé et même dans des églises où je suis en train d'installer des panneaux solaires. L'énergie, c'est ça même le développement d'un pays. Mais c'est avec regret. Il y a de cela plus ou moins 9 mois, on ne donne pas de l'électricité aux gens. Lors de mon passage à Kikwit, j'avais demandé au gouvernement, j'avais demandé au président de la République, il faudrait aller inaugurer qu'on donne l'électricité aux gens. Un jour qu'on perd à Kikwit, c'est un mort en plus.
singa na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko mpo na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo mpo bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba mpo musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te mpo baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya monene mpo na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko mpo esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel mpo awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuni ngai adresse ezwami wapi zwa papier na stylo mpo koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to mpe benga bango na banimero oyo eza affiché na baposte ya télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge bakongolais basali ba mariage na bango na basalle de fête ya Mwanza mpe baséjour na bango na bahotel oyo ezangela ntina oyo tolobaki te tolobi Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole bisika nyonso bozwami ozala na Boston ozala na Kuala Lumpur ozala na Genève ozala na Paris ozala na Bruxelles ozala na Toulouse ozala na Suède ozala wapi na Stockholm mais partout na Sénégal na Botswana na Namibie na Tchad na Afrique du Sud Pretoria Kenya partout tala émission na bino yango yo Radio Lokole émission oyo ya éveil ya conscience mbingi balobaka pa fiston oui obetaka masolo yo salaka mingi politique ité otaka émission ya politique ité ezalaka émission ya éveil ya conscience ya tozwaka masolo oyo bino mo pesaka biso to décortiquer to beteli yango to décortiquer yango enfin que efungola esprit esika nde kwa koyaki yo okoya te esika pende kwa longaki yo olonga yango ande ko soza na lisolo ya kobomba ka lisolo te n'importe quel lisolo oyo ko sunga communauté pesa biso to lingaka mingi audio ya ata obengi biso te yo soka audio komela biso papa fiston lisolo na ngai yango yo
beta liso na audio toko beta yango kaka ndenge olingi to beta yango soki po olingi to play audio yo moko beti kaka yo ko expliquer biso soki po olingi biso to beta yango kaka ndenge olingi to sala rondengo wana soki totanga kombo soki po boyi totanga kombo te biso to fonctionner ndenge wana vous comprendre voilà et kenda ndenge wana merci na Michael Josh qui continue de nous faire confiance. Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokole Télévision. Michael Josh pour la Oyo Baoki Yango Ba Liboso. Michael Josh ali griffe ya mwana mboka. Michael Josh kaka ndenge zalaka Versace, Gucci, Zara et Conseco, MJ. Michael Josh griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis na New York. Yaya degré américain noir na mindere bazo za la Michael Josh ngamo na kai somo Michael Josh ndeboye ba brésilien ba Michael Josh partout en Amérique du Nord, Sud, partout, Michael Josh, na partie na Europe, yo linga sap. Est-ce qu'on peut soutenir Michael Josh? Quand on a cité Michael Josh, t'as là l'article les aliwana. Ça la window shopping. Prenez le colingi, ba montre, ba robe, robe, wedding dress, voile traditionnel. Survêtement, drapeau n'importe quel pays, nyon surtout ezali wana, sac à main, nyon sopona, au foot livraison à domicile, Michael Josh. Tala, moi na mboka, atomoli bendel na biso, na mboka bapaya. Yaya de l'obaka yango to bandela yango chaque fois la répétition est la mère des sciences. Olingo kende kisasa, komi tungusamate, yeba esikani ni okolala, tala Genesis Hotel, partenaire ya Radio Lokole yaya. Okola Hotel est bio. Bazio dans l'aéroport Tina Genesis Hotel. Na avenue Kandakanda numéro 8. Na quartier Lodja. Na commune à Kassafou. Yaya Okola la qui toque confort. Lokola en Afrique du Sud. Lokola en Mikili en Poto. Lokola en États-Unis d'Amérique. Lokola na Nouvelle-Zélande. Et pas à mon ami José. Soso là. Comprendre c'est que bien. José Yungu. On est ensemble. Voilà. Motenayo. La Nouvelle-Zélande. José Yungu. Yaya anti-poison ezali pona bino. Benga bandeko to chayo en communique en communion, en communication na batu oyo basana anti-poison ya obebisa ndoto ba conseil ezali bozo yo kaso ba conseil ozala to ke pa ozala te ba fête à mariage décembre yango to bandi kokoma partout dans le monde soki ndoto za bien yaya ba kontakier ote. Salatou, zana anti-poison. Oh, toloba kite, tolobi. Yaya, deux mbouma ya pamba garantie à une année mobimba 12 mois. Otikala. Ah. Tobo sanité yaya, yoam pilipili, yoam tangawisi. Pona bandeko basala kamisa na salon. Ba telemaka, bo pusaka ba track, bo piklik ba kundu ba zoto réalité. Mais là tangawisi yoam ya mama mado oko sentir. Yaya, pilipili ya mama mado. Boyebi yango ndeko ba papa fiston to lingo na sou pilipili ya ngala pilipili likambute me soki olingi yotala kaka na publicité na li pilipili wana oyoka pilipili ezoko traiter insister ya soki ndeko na bela AVC étiquette ma malformation moi mutu etenga mbebe tenga ma alia pilipili ya mama mado akozonga ba témoignage ezali pilipili wana formule 8 na lola otolo bakite tolobi voilà. Il y a le côté où ma pilipili to que ma mama makambo ya bloka kolia to beta li solo ya mafuta ya mbila o to koli nango to bana ko pakola ngo mususu mafuta mbila sana makambo voilà c'est un PLZ mafuta mbila biso to pakola mafuta mbila c'est non mafuta za gite o ta soki karolaite o soki ni te ya Ola mukio que ne classe mona o sokone bala bien ola ti uniforme a pembe o pa koli ba futa mbila NTP uniforme a pembe ezuma ba futa mbila pe ndambu OK na école ba master ba futa mbila professeur maître otang sabino abane ko pa kolo ma futa mbila ya mais sikabuye il y a un temps ba futa huile bimi o huile d'olive bimi o ba futa mbila ils ont pris ça cancer ba futa mbila ya quelle différence y a-t-il entre ma futa mbila na huile d'olive to mafuta ya huile yaya ngala linga ula blo mafuta huile na lenga mafuta mbila tena ndenge nini ele oni pesa cancer ele oni bebisa yaya landa moi leso oyo muki to sélectionner la partie oyo pona bino la radio loko yaya oyo zali émission fait à conscience to linga ko faire découvrir bino makam oyo boyebite soki boyebi likamute ya on sala ba recherche
yango soki émission radio le kozo le kaya ototala yango sepela mais na suka nango to lingaka simba quelque chose awa insanité le kakate ma fingi la kakate yango ata na commentaire to lingaka mingi te bale wataka commentaire ya kofinga mutu te kofinga la solution te niko yaka na argument ozali radio lokole et pas wapi ba papa ya boania lokola ba papa Richard wa toujours ya mama Emilène Mboma batala kabiso batu ya boania bazalaka ba patron lokola Michael Joseph Afandi auta la radio lokole si kwa mona yo ozo kofinga te yaya a ozalaka etumba na ba argument est-ce que komi si ko na mafuta mbila na mafuta huile d'olive et le nini oyo zalaka bien pour la santé différence ya nini landa enseignement de oyo on vous revient sur ça. L'huile d'olive c'est la santé, l'huile de palme rouge c'est le cancer. C'est ça que certains Africains et certains Afro-descendants pensent. Alors je ne sais pas si je vais arriver à changer les mentalités, mais une chose est sûre, dans cette vidéo je vais te faire un comparatif entre l'huile d'olive et l'huile de palme rouge. Et je vais te démontrer que l'huile d'olive n'est pas toujours aussi saine qu'on croit. Première chose, l'huile d'olive est dite saine, pourquoi? Parce qu'elle est riche en un type de gras qui s'appelle oméga 9. Voilà, et ce type de gras là est important dans l'huile d'olive, plus beaucoup d'antioxydants qu'on appelle des dérivés phénols. Voilà, hein, c'est ce qui donne cette couleur un petit peu verte à l'huile d'olive. L'huile de palme, elle est riche en acides gras saturés et riche en oméga 9, 50-50, 50-50. Mais tu vois, par rapport à l'huile d'olive, c'est une huile qui est culturellement présente. 110 000 tonnes par an sont produites en France. 94,3% des ménages français utilisent l'huile d'olive. Tu comprends pourquoi cette huile d'olive dans leur cœur est très très présente et très importante, parce que c'est culturellement important. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit sur l'huile de palme? Qu'est-ce qu'on dit actuellement? Que du fait de ces acides gras saturés, elle pourrait boucher les artères, elle pourrait créer des maladies cardiovasculaires, voire même des cancers. C'est totalement faux. Là, je partage avec toi cette étude-là qui te montre que le gras saturé de l'huile de palme ne provoque pas de cancer. Au contraire, l'huile de palme est riche en bêta-carotène, qui est en antioxydants, et surtout une vitamine E particulière qui s'appelle les tocotriénols, qui est un puissant antioxydant, qui protège le cerveau, qui lutte contre le stress oxydant. Et dans cette étude que tu vois actuellement qui est exposée, tu vois bien que en fait c'est même l'inverse. Non seulement elle empêche les maladies cardiovasculaires, elle empêche qu'il y ait ces caillots dans le sang, et en tout cas elle prévient plutôt les caillots dans le sang, elle limite même la prise de tension. Donc voilà, première différence. L'huile d'olive serait indispensable à notre santé, alors que les oméga 9 qu'elle contient, notre corps peut lui-même les fabriquer tout seul. Il y a même des professionnels de santé en Afrique qui conseillent l'huile d'olive, alors qu'il n'y a pas, ou très peu, ou même pas du tout d'olivier en Afrique subsaharienne. En plus, l'huile de palme rouge est totalement adaptée aux personnes afrodescendantes. Pourquoi? Je m'explique. Tu vois, elle est riche en un puissant antioxydant qui s'appelle le coenzyme Q10. Elle se marie tellement bien avec les sauces de notre grand-mère. Les sauces que notre grand-mère faisait, sauce feuille, sauce coque, tout ce que tu veux. Même apparemment le ndolé aurait été fait au départ avec l'huile de palme rouge, parce que c'est la première huile que nos anciens, nos grand-mères connaissaient. Et en plus, il y a deux données qu'il faut que tu retiennes. La première donnée, c'est qu'il y a plus de 250 millions d'enfants en Afrique qui manquent de vitamine A. Et tu sais que les bêta-carotène, l'orange, le rouge, qui est dans l'huile de palme, ce bêta-carotène-là va se transformer, si tout se passe bien, va se transformer en vitamine A dans le corps. Donc c'est une bonne source pour les enfants, pour leur cerveau et surtout pour leurs yeux. Deuxième chose, c'est qu'il faut bien intégrer cette donnée de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? Ce sont des marqueurs, en fait, au niveau de ton ADN qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, etc., etc., tu vois, et qui vont permettre d'avoir accès ou pas à tes gènes. Et ces marqueurs-là, en fait, ils sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas définitifs, ils peuvent être inversés. Ces marqueurs-là, normalement, c'est aussi lié à l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation de ta grand-mère t'a donné certains marqueurs. Et ces marqueurs, cette alimentation-là, ces marqueurs-là sont aussi liés à ce qu'elle mangeait. Et donc, elle mangeait cette huile de palme. Donc l'huile de palme rouge est beaucoup plus riche et beaucoup plus adaptée aux afro-descendants et beaucoup plus adaptée à notre cuisine.
il ne faut pas oublier que l'huile de palme rouge va augmenter la disponibilité du fer dans nos plats. Donc nous, les femmes afrodescendantes qui manquons souvent de fer, rajoutons donc l'huile de palme rouge dans nos sauces. L'huile d'olive a la meilleure image chez les afrodescendants et les Africains, en tout cas chez certains. La meilleure image, santé, écologie, etc. et tout. Pourtant, 1 sur 2, il y a un politicien italien qui avait démontré qu'une huile d'olive sur 2 est frelatée. C'est-à-dire qu'on prend de l'huile de colza, on ajoute du colorant vert, de la chlorophylle, un colorant naturel, et on dit que c'est de l'huile d'olive, alors que ça ne l'est pas. L'huile de palme rouge au niveau écologique a la pire des images, déforestation, orang-outan, tout ce que tu veux. On te parle de déforestation alors qu'en Europe, il n'y a quasiment plus de forêt primaire, de forêt naturelle. Une des dernières en Europe, c'est la forêt de Białowieża, en Pologne. D'accord? Par contre, en Afrique, il y a énormément de forêts primaires, énormément de forêts naturelles. Une des plus grandes, c'est la forêt du bassin du Congo qui a plus de 11 millions d'hectares. Donc en quoi l'huile de palme rouge favorise la déforestation en Afrique? Non, c'est pas vrai. La plupart de la déforestation en fait est surtout favorisée en Europe par l'agriculture conventionnelle et moderne. 4e point, l'huile de palme rouge aurait tous les défauts. Riche en solvants, riche en phtalates, riche en je sais pas, tout. Enfin, quand tu écoutes les afro-descendants, moi qui me suivent, oh, il y a ci, il y a ça, quels sont, je ne connais pas, les producteurs, les ceci. C'est-à-dire qu'on voit que quand il s'agit de l'huile de palme rouge, les afro-descendants, notamment en Occident, ils ont vraiment cette volonté de savoir d'où ça vient, comment ça a été fait. Il n'y a pas cette même volonté, cette même rigueur quand il s'agit de savoir d'où vient l'huile d'olive. Ce qu'on appelle la traçabilité. Là, n'existe pas. De facto, c'est une bonne huile. C'est comme ça que nous, les afro-descendants en Occident, on réfléchit. Mais quand il s'agit des aliments africains, il faut savoir toute la traçabilité, il faut que ce soit bio, il faut que ce soit... Enfin, la rigueur n'est toujours pas la même. Et là, je vais parler avec toi de 60 millions de consommateurs. 60 millions de consommateurs, c'est une association française qui représente les consommateurs français. Et elle-même donc a étudié donc 24 huiles, 24 bouteilles d'huile vendues dans les supermarchés français. D'accord? Et sur 23 sur 24 huiles posaient problème. Déjà, on n'avait pas tout à fait exactement la provenance. C'est quoi? C'est pays européens, Union européenne, pas de mélange d'huile. Déjà ça. Deuxièmement, ils ont trouvé dans les 23 bouteilles d'huile sur les 24, ils ont trouvé des plastifiants, donc des phtalates. 3 types de phtalates. Je t'épargne les noms qui sont un peu compliqués. DNIP, DEHP, DBP. 3 types de phtalates. Donc des éléments qui viennent des plastiques, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont toxiques pour la reproduction. Quand on voit le nombre de femmes afro et afro-descendantes, même en Occident, qui ont du mal à avoir des enfants et qui prennent des huiles pensant que de toute façon l'huile qu'ils vont acheter au supermarché est une huile superbe et la meilleure des huiles qui est l'huile santé. Perturbateur endocrinien, reprotoxique, toxique pour la reproduction. Ce n'est pas le seul problème, mais en tout cas ça y joue parce que la plupart de ces femmes-là qui souvent viennent me voir, leur saint graal, c'est l'huile d'olive. Deuxième chose qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé des hydrocarbures. C'est lié à quoi? C'est lié aux tracteurs, en fait, aux tracteurs, donc aux engins mécaniques qui vont être là pour récolter les olives. Donc il y a 2 types comment on appelle ça, d'hydrocarbures, les moches et les moas. D'accord? Mais la réalité, c'est qu'ils sont cancérigènes et toxiques pour l'ADN, génotoxiques. Donc voilà. Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que c'est pas parce que tu vas aller acheter une huile d'olive, que ce soit donc au supermarché du coin ou même à la pharmacie en Afrique comme j'ai vu, que automatiquement ça va être une huile d'olive santé. Attention aux a priori et attention toi en fait au fait que tu es colonisé en fait par l'huile d'olive. Ça s'appelle le soft power. Au niveau écologique, d'accord? Au niveau écologique, l'huile de palme rouge, il faut donc 1 hectare, tu vas produire au moins 4 tonnes d'huile. Donc c'est quand même considérable. C'est la même chose pour l'huile d'olive, ça ne change pas.
Mais ce qu'il faut savoir, on parle des orang-outans, on parle de ceci, cela. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas d'orang-outans en Afrique, pour commencer. Il faut savoir que les pays africains sont des petits et moyens producteurs. Par exemple, le Cameroun, c'est 400 000 tonnes par an. Et ces 400 000 tonnes ne sont même pas suffisants. Par contre, l'Indonésie, c'est 30 millions de tonnes par an. Oui, oui, oui. Et pour à peine déjà, ils ont même déjà même du mal à produire pour leur propre consommation. Parce qu'il faut savoir qu'en Asie, on consomme de l'huile de palme raffinée. Oui, raffinée. C'est leur première huile qu'ils utilisent pour cuisiner. Donc quand tu compares 30 millions de tonnes à 400 000 tonnes, ça n'a rien à voir. En Afrique, on manque au contraire d'huile de palme et on te le dira. Donc les histoires de orang-outan, de je ne sais qui, de déforestation, c'est pas pour nous. Il faudrait aller voir les Asiatiques qui eux-mêmes, à la limite, n'en ont strictement rien à faire de ce qui est dit en Europe. Parce qu'ils ont leur propre autodétermination. Et un dernier fait, tu auras les sources en dessous de la vidéo. La France importe de 347 000 à 970 000 tonnes d'huile de palme. Donc si c'est pour critiquer cette huile, raffinée ou pas, pourquoi on importe autant de tonnes si ça ne sert à rien et si ce n'est pas écologique? Donc en fait, pour la finalité de cette vidéo, c'est qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que chacun défend son beefsteak. Chacun défend son culturel. Si toi tu ne défends pas ton huile de palme rouge, les gens vont défendre leur huile d'olive et c'est de bonne guerre. Moi je ne veux pas aux Français ni aux Européens qui défendent l'huile d'olive et qui combattent l'huile de palme rouge parce que tu dois d'abord connaître toi-même ta richesse. Si tu ne la connais pas, eh ben tant pis pour toi. Et pour ceux qui vont manger ces plastifiants, ces trucs, ben tant pis. Tant pis à la limite. Je pense qu'il y a assez d'informations sur Internet. Si tu veux toi aussi améliorer ton alimentation, j'ai créé des ateliers qui s'appellent Ateliers Micronutrition pour tous. Donc c'est pour toi, si tu veux mettre un pied dans la micronutrition. Et le premier atelier, le premier thème, c'est périconception et fertilité. Toutes celles qui usent et abusent d'huile d'olive de mauvaise qualité, eh ben, c'est pas bon pour leur fertilité. Si tu as envie d'avoir 10 actions simples à mettre en place pour améliorer, booster ta fertilité avec la micronutrition, ben, tu cliques en bas, on se retrouve de l'autre côté. Salomon Escadé, la conseiller spéciale, il y a Mboka Moïse Katumbi Tchapo, candidat président de la République le 20 décembre 2023, entre la vie et la mort. Bakanga qui est ébique, tant que marche la Kisasa, tant que Kolinga Zonga, na arme moko arme zaki illégal, alors que qui bongo na prison en dolo. Na éviter batongo ça la ceux qui bakangi yo prison aller, maladie bandi, maladie grave partout dans le monde entier. Politicien lingara ko yiba mbongo. Champion ko yiba mbongo politicien. Mais so bakangi maladie bandi. Biso batu pamba o bakokanga yo boy. Ate obeli mutwa secours no pa yate. Eza gêne ba goto nini. Mais cette fois-ci balobi Salomon Escadé là, ça dit maladie parce que ba kondi andolo, ba kondi militaire, ba yene ba mettre plus de 10 médecins là ba ngomoko, parce que ba bi Salomon Escadé là, ce qui a vendu sur 21 jours. Na évité, ma be okota. Ngana lobi angote, la date de compatriote local là. Confrère, a dû vous expliquer brièvement est-ce que Salomon Escadé là, a ça un problème particulier là bas tout nini. Vous vous rappelez encore, tangu moi na boka Moïse Katumbi Tchapo yé Alinga Gozonga, bah pesa qui est passeport, bah pesa qui va collaborer les postes mais sauf Salomon Escadé là, à ceux qui passeport. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi juste? Suivez Patrick Lokala na Télé 50, na émission Club 50. Peut-être aller dans les détails les plus courts. Oui. Le médecin soignant de Salomon Escadé a dit qu'il était malade et qu'il pouvait mourir à tout moment. La cour militaire a requis ce qu'on appelle une contre-expertise de ses propres médecins. Pour le compte de l'hôpital général de référence de Mamaïmo, la cour militaire avait pris 9 médecins. 9 pour un individu. Ouais. La même cour a aussi invité 8 médecins au niveau des cliniques quinoises et des médecins au niveau de cliniques universitaires. Ça fait 19 médecins. Non, il y avait des médecins de Mamaïma aussi. Hein. Oui, j'ai cité, non? Okay. Vous n'êtes pas attentif. 19 médecins. Et ces 19 médecins, de manière séparée, ont arrivé à la conclusion plus grave que celle du médecin traitant de Salomon Escadé. Disons que si on va au-delà de 21 jours,
le pronostic vital de Salomon Escadila sera entamé. Par voie de conséquence, il lui faut l'évacuer à l'extérieur du pays pour qu'il bénéficie de soins de santé appropriés. La contre-expertise de ces médecins se trouve sur la table de la cour militaire qui siège en Ndolo. Et le ministère public, qui me semble assez politique avec des réquisitoires à politiser, se propose d'aller juger Salomon Escadila sous appareil respiratoire. Vous imaginez le sadisme. Alors moi, je voudrais voir les choses au niveau politique. La situation de Dani Banza, lorsque j'enquête, je trouve que Dani Banza n'est que quelqu'un qu'on utilise. Derrière Dani Banza, il y a un homme qui agit. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui depuis un moment s'acharne contre les proches collaborateurs de Moïse Katumbi Tchapou. Vous avez vu Mike Moukebaï est aux arrêts, quelqu'un qui n'a rien fait. Il a introduit une requête à la Cour. La requête est au-delà du délai pour examen, mais la Cour ne s'est jamais exprimée. Daniel Safou est en fuite, pourchassé par le régime. Le cas de Chéribin Okende, Chéribin Okende a été assassiné. Ce qu'on a appelé un assassinat politique. Il y a eu des autopsies qui étaient réalisées sur son corps jusqu'à aujourd'hui. On ne nous donne pas les résultats. Le corps continue de souffrir à l'hôpital. Entre-temps, la veuve continue de souffrir. Katumbi lui-même vient d'être victime d'un complot qui a été déjoué par la population. Et donc, vous vous rappelez Jean-Marie Kassamba qu'à l'époque où Moïse Katumbi devait regagner le pays, Félix Tshisekedi avait ordonné de donner le passeport à tous les collaborateurs de Moïse Katumbi, sauf à Salomon Escadila. Ça veut dire que ce qui arrive à Salomon aujourd'hui n'est pas l'effet du hasard. C'est un règlement de compte. Oui. J'ai comme l'impression que Félix Tshisekedi a un problème personnel avec Salomon Escadila. Et faudrait-il encore que ce problème soit clair parce qu'il est innocent. Vous ne voulez pas attendre. Il est malade. Vous ne voulez pas attendre. Vous envoyez vos propres médecins pour expertiser. Vous ne voulez pas attendre. Finalement, on veut quoi? On veut tout simplement peut-être écoutez, je pense que c'est l'ultime. Ce qui ne sera pas une bonne chose. Il faut décourager ces comportements. Oui. On ne doit pas obtenir cette grâce que Tshisekedi instruise aux magistrats de le libérer. Mais les magistrats doivent libérer Salomon Escadila pour qu'il aille se faire soigner parce que la contre-expertise qu'ils ont demandé démontre que son cas ne peut pas être traité au Congo. Merci beaucoup. Bana ya kikwiti balelaka courant ezali te mpo nani courant ezali te nzoka don moko eutaki bongo na gouvernement inde bapesaki bapanneau solaire oyo basala mpe barrage mpo na bandeko ya kikwiti bamona lotiliki boyebi lotiliki courant lotiliki epelaka te nzoka bazali esika oyo baplante bapanneau solaire mpo na bango bazwa courant esengaka kaka baalimante bapelisika bu lotiliki na kikwiti lotiliki na bandulu bapelisaka yango te mpo na nini mwana mboka Moïse Katumbi Tchapou azali candidat ya président de la République na 2023 au le 20 décembre akendaki kuna aleli apesi mbela barrage wana batonga yango banda série ya sénateur à vie mwana mboka Joseph Kabila Kabange mais pelaka te pour il a même plaidé chez le chef de l'État mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe landa Moïse Katumbi Tchapou nenga ni ko expliquer ce qui est très important pour nous Congolais. Nous avons la chance d'avoir le soleil. Et je fais plusieurs petits projets dans plusieurs villages, dans plusieurs centres de santé et même dans des églises où je suis en train d'installer des panneaux solaires. L'énergie, c'est ça même le développement d'un pays. Mais c'est avec regret. Il y a de cela plus ou moins 9 mois, on ne donne pas de l'électricité aux gens. Lors de mon passage à Kikwit, j'avais demandé au gouvernement, j'avais demandé au président de la République, il faudrait aller inaugurer, qu'on donne l'électricité aux gens. Un jour qu'on perd à Kikwit, c'est un mort en plus. Si nous devons développer Kikwit, nous devons développer aussi le village environnant, qu'on donne l'énergie le plus vite possible. C'est un barrage qu'on avait construit à l'époque du sénateur à vie, président Kabila, c'est un don de l'Inde. Donc pour moi, je demande encore une fois au gouvernement d'aller le plus vite possible, donner l'électricité aux gens. Il faut que ça ne soit pas un problème politique. Le courant est là, qu'on sauve des vies, qu'on développe Kikwit. Si l'énergie est là, nous allons construire un beau pays. Voilà un grand projet. Je demande encore une fois, j'insiste, que le gouvernement puisse inaugurer le plus vite possible.
Donc sans énergie, on ne développera jamais notre pays. C'est un ancien projet, mais il faut le faire le plus vite possible. C'est comme le projet de Boussanga, c'est un ancien projet. Il est temps, ça fait 9 mois, plus ou moins 9 mois que ce projet est terminé, qu'on donne du courant à la population le plus vite possible. Ya to kobete na osika boli solo Angola mikolo mbote na bino bravo batu Angola masolo za na Angola ya bana Angola batomboki ya Angola nde makambu bon dia bon tardi bon noite comme ça oh comment tu chama oh Angola nde makambu ya to beta ki solo awa mama moko likolo ya mawa ezangambu akene ko lota mwana moko ya mobali wana abalukela ye mwana moko abaluka nguma amela mwana na ye timbila ya tilelo to yeba te mbila zo nguma wana akenda na sala la nini esili wante yoka liso yindi susu na Luanda bandi ko Luanda bokota ya partager lisolo ya telanga pa jemba la moko bino mona papa fiston ya Toza combien awa j'aime c'est pour nous mettre à l'abri est-ce que commis il y a une opération 15 000 abonnés. Tout le monde qui 15 000. Faites-moi confiance. Pour ça, il y a des plaisir. Il y a des abonnés qui ont commis 14 000 quelque chose. Ça, là, papa, fiston plaisir. Ça, là, papa, c'est avec plaisir. Il y a tous abonnés. Tout n'a pas papa, s'abonner déjà. Est-ce qu'on s'abonne pas, papa, fiston? Na radio le Collet TV, papa, tout na maman. On s'abonne déjà. On va attendre papa fiston. On t'a pas fiston. On a la télévision. Oui, Kambouté. On t'a pas fiston la TV, mais on s'abonne. Bino bona papa Sedek s'abonner ko papa ya moi si s'abonner ya mobile s'abonner ko papa s'abonner ça l'a plaisir au combien na lingi après mission oyo to matama mukete voilà et puis to partager ya mine de quoi na Luanda lisusu jeune fille na Kongo ya Paola ba meli epa ya ngumba likolo ya mbetu na lupangu ya batu akene ko lukani ndukuna yoka lisolo kota bokota papa partager mama tindere soki ya mo sali ona benga atika misala aya ko vanda ba lingaga esika ba okene ko finga esika to bete masolo o ya vie ya ive ya conscience ba ya kate ya moi si tiko solo basale ya kana ko vanda awa likamute ato solo basale to lamba tia volume likolo na téléphone yoka kata ko yoka bakam ekomeli Paola ba jeune fille ya mikolo ba petite Android tozoloba tibo koyoka toyokaka tozobeta lisolo kaka ndio yapesi biso histoire vraie na Luanda soki famille ya Paola to famille ya Ines tobeti lisolo o bien te benga biso olungo sa démenti okoya to o modifier to bakisa okoleka na radio le kolé biso fonctionner na ndengo wana biso finga na biso te vous comprenez voilà. Paola a qui pire camarade na Inès. Na évité Inès na portugais le baranini mais na benga Inès comment est Inès. Paolo de Souza. Ngana bota mapana kufana et bien sa destin. Adivinanga mon bébé. Paolo de Souza. Paolo voilà. Paolo voilà kendara ndengo wana. Paolo yena Inès baza ba fi Angola balinga ko vivre week-end linga ko le gata ça donc ba petite oyo Android ba petite oyo ya le kisaka week-end te fois kende akota akende seka ba chéri bazali ba mibali bazali pour na soma quelque chose Paola c'était un vendredi ou samedi un week-end monte ba kuku Paola yena Inès camarade na ye ba silisi ba boîte ba kena boîte liboso ba koti boîte o ba tonto bazate batonto bazate ambiance zate balongo na boîte wana bake na deuxième boîte wana centre ville Angola ya Luanda deuxième boîte bakoti mais ambiance zate batonto toluka batonto pena batonto o Android wana batonto basomela ba champagne bazate ba bimili susu na deuxième boîte wana bake na troisième boîte ya yo fina oka ba boîte vraiment ya basi bino bongo na biso Paola akei ndenge nini na yebeka tobeta lisolo oyo Inès sika afandi azokolela te Inès tika tobeta lisolo pona ko peine bande ko mususu tolobika Inès mais otengi ko mboka te vous comprendre za na okimia pesi lisolo mais to beta ka pona ko peine bande ko mususu comprendre ko beta me pona mo lenge pesa ma pench bande wala nda te okomia Zozo Bakemba double cabine
double aigle to cabine. Combien? Voilà. Et que voilà, on est ensemble. Mama Swag, yo bon on a papa Sedek, ozoyo kanate. Mbote na yo, voilà. Baké na troisième boîte. Bakoti batwa bi bango esimbika kati. Mais bolingi boîte ya ndenge nini? Bolingi boîte ya ndenge nini? Tango bakomba 0 ba bimi abino safa, il paraît en Angola to akuna te. Il paraît en Angola à part boîte et c'est la kana ambiance ba station. Et ça rend moi station service. Oh ça rend musique ba musique, ba ta ba ba car ba to beta minduki do ndula o sakana te ba bino safa, to ke ne ressources na biso kuna na station service. Paola la Inès va bimi. Pendant que va bimi au la station service, ba moni jeep moko ya bien filmé ba 0R wana kitoko. Ya mobali ya bien. Ba ya basi bino nga mbala bien. Jeep wana kende et telemi. Oh, ça va les jeunes filles, voilà portugais. Bonne nuit, bon, comment ça? Comment tu chamas? Comment tu chamas? Paola, comment tu chamas? Inès. Oh. Boké wapi? Oh non, tu vois, tu vas boire, tu vas simbi, tu vas douma, donc des scores à la station, tout ça, mon pépé, tu douma na biso. Voilà, portugais, se parle quoi la mboula. Bon niveau douma, papa na me ngapé na ça na besoin de douma. Ça va mais talaka niveau na ngai boy, na ko douma na ba station service, te ba droit te mais ceux qui bolingi bokota, to que des scores ya VIP. Hôtel do VIP si ka ba mi konti ba tu bazo moi mo soro ba douma ka, et ça la occasion pour na bino boke de douma. Paola na Inès, allez, Dieu, va jumper na rata mutuka. Paola balamoka wele kita liboso, ça va le kamote à côté. Inès a fait la sima, le quoi l'envoie mat. Papa na mukora na papa. Papa na papa. Papa na kei na bango ba ke na c'est comme ya bien quoi. C'est comme ya bien réellement effectivement qui VIP. VIP donc c'est quand ba continuer ba moni au bra VIP ba meli champagne ba lingaki ba leba soso ba leba muchopo ba lendo très bien VIP na ya kosakanate quand de ba lingaki siko yo comme ba 2 heures 2 heures donc 3 heures Paola ba kangi siko ba bar restaurant Paola siko na Inès ba liba zongo Babino, papa tout le monde peut faire la wapi. Ou bien se faire la na Petrongol, so ba côté moko akuna, ba côté moko bon, reclete ma côté moko moi pena bien te par rapport à niveau ya papa, la pauvre visa na niveau, est-ce que vous comprendre? Voilà. Et ça le coup là, bon ma faire le coup là na Petro Congo par exemple, mais papa na aza papa ya Gombe. Est-ce que ba na douma siko papa na ma campagne, ba na douma être na ville. Vous comprenez toujours quoi la Kisasa? Sikoyo, papa là qui bango ti na Petro Congo, moi distance pe musique et puis ya kenda kuna te. Abi non. Côté na bino kuna eza musika na ko koma kuna pe na niveau na ngai boye kuna na ko koma te. Moi je reste par exemple à ma campagne. Bon, ma exemple de fesi mais na ba quartier na bango ne ya Luanda. Ngala fanda kana babenga ngoni Benfica. Bande kwa Luanda. Est-ce que ba tu yambongo pe fana na Benfica? Benfica on s'en neni. Bande kwa Luanda. Bobenga sona Luanda ko. Benga radilo ko na Luanda to to mona Benfica za neni. O Benfica. Benfica sana makambo Benfica wana. To beta ka lisolo mama ko toka na kombi moko ba toka azaka na jeep chauffeur a kombi tout akiye na jeep wana amima yanda ko na Benfica o mona ba cercle ebele kaka na Luanda na Benfica wana. Quartier Benfica so be commune Benfica so wapi Benfica. Yo bongo na ba tu Benfica. Ngana Benfica za équipe te. Benfica quartier Bezalaka. Na Mozambique Benfica Zalaka. Voilà. Oh non, on peut pas aller là-bas en tout cas, on ne sont pas habitués d'aller chez les gens. Voilà la portugais to toka ya. To ko kele udate non, na ndengo mabete sikoyo bo sa ngani. Ah, peut pas kangi déjà baba kangi boîte mutama ki bona libanda. Vous êtes comme mes enfants. To kende na ndaku to vandi to continuer ko duma comme ça ba 5 et 4 heures ngana ye na binoti na Carrefour et bo simon ticket bo kena bino y a pas de souci. Alors Paola il y a pas de souci ba yo kanipero Inès on ne parle pas Inès pour attirer la vie mais bon parce qu'il va commun accord ba koti na mutuka papa wana tina Benfica wo talanda ku balobi talanda ku otalinda ko leli oluli Benfica ipare banda ukaya minini
bakota toyebi na biso pété est-ce que Dieu papa na filmé à kitoko wana ezala ki cercueil toning ba pesi précision te ya biso betala solo kana ya pesi biso bakota ta lupango ngo moi mituka etandami ya bien est-ce que mituka na ba cercueil te on ne sait pas bakuti sentinelle la fongoli porte bakoti siko Inès alobi tangu bakota lupango wana tala bambwa ata ba 15 mois bambwa pena ba pitbull bazali bambwa ya marque na marque bambwa ba yeko ya papa wana kanisa so bambwa bamoni mkono ngai ba savait koso bakoti na katanda ba fai na salon ale fête bandi susu champagne bimi ba on sa ba duma ba dumi ti ba 4 heures moko boy ba 4 heures consort siko papa wana ebisi siko Inès bon ça va ngala c'est pas mingi na Paola en tout cas Paola moi c'est pas mingi yo nous savons mo programme yate tika na komela biso automatique ko na chambre to ko solo là après ko solo biso to kita y a pas de souci yo tika na yo wana to ya parce que moi moi 1 heure to na biso to ani ko gede moi 5 heures dikamute ale Inès kotoyo boki mabe amena boki mabe whisky champagne talaka ba petit Android wale ko vivre ba louer pour occasion ya ko vivre ba zu yango diko na so ba so mbongo ba petit Android ya dana ya chauffeur za na boîte so comme la masanga to pekisiote est-ce que moi exaté ata ba ko melaka yo faut melaka na boîte au faut la tena ndako na yo so mo mulangi moko so melana yo calmement na ndako il faut ka ko bima libanda ya ko mo pene nkoni muto ebite yo buka le olamba lelo bokutani ka lelo influence mutuka na na yeso mutana mutuka na mbomo c'est combien c'est que bien Paola ba matina papa wana ba kei parce que papa yango to ba komaki ba précision moko boy et so mutana ndako vitoko za ndengo wana to ba komaki abandi ko faire visiter bango banda kuna ye o ndako nanga bar na kati ya ndako o ndako nanga ko to betaka biare ko to ba mati o chambre papa yaki na 5 chambres o chambre papa o chambre nanga yango ba konta tala chambre kitoko ya papa chambre nanga yango yo o ba chambre kingando alakisi bango ndako na ye OK bakiti et puis ba dosa la fête ba diko mela leta on na biona ba kendaki na Paola ba 4 heures moko boyi ba kei siko koto yo Inès atikali azo ko ndoko mela mais en dedans ba la qui presque pas a somnolé moi mukete na ba 5 heures pas 5h30 to ke ne ba 6h oh mais tongo c'est en déjà mais comment est-ce que Paola ba kitite na père wan ngeni avant de moi que peut-être que comme makelele yati on va s'inquiéter ça qui a Paola là qui na sewana na téléphone à Paola atika ki ngwa mateka ndingwa na sharp na ye ya Gucci Gucci fanga na ngwata ya Mike Josh Mike passe peut-être nzamba ngosa miracle pour ça bena mwana ya nzambe ya solo Mike Josh mbote na yo Mike Josh l'unique est le vrai mutoto mula bendele ya mboka na biso na mboka bapaya Mike Josh wumela yaya on est ensemble à s'inquiéter siko coup de sérieux mais comment est-ce que votre boss a fait donc makelete nini à matin étage abandi ko fungola chambre afungo chambre moko a monité afungo le ko te siko mbala ba kabino ça va papa alba ki chambre là la yango c'est fort possible baza wana Inès a koti a fungoli chambre na ba 5h40 ou 6h a fungoli chambre a papa wana tala boye mama na nguma likolo ya mbetu bazali ko mela Paola basi ba melie mutu etikali ka makolo ya pa makolo etikali ka mukie ekoti deja na munoko ya nguma fi wana ganga ya kosakrate Inès a ganga kitamba mu escalier ye wana doki azui saki na ye azui téléphone ya ye na muninga na ye Paola bimi na ndako wana abosani ke ba mbwa batale belé heureusement to malheureusement so ba mbwa ayepe ki dibai to nza basala ki grâce on ne sait pas parce que distance ya ndako na gate na portail eza un peu moi musika abandi mbango azoya sentinelle afandaki na porte na ndenge ya libanda
Tango ya fungol ba mo geto la porta ya bandi mbango ki male sentinelle pe bandi ko landa ye mbango OK wapi Myanmar spera zela na ko zela te na ko zela do kima oh ko kima mo na mo suspect aw te moninga no sa wapi moninga za pa do kima ko sakana te sentinelle oh ne fi o kima bo na landi ba ka to no sale ma be pa mo na tika sentinelle azongi na ye Inès a Kimi, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a transport, on ne sait pas. Tango Kimi, on a Aketi Nandaku Nabango. Tango comme Nandaku Nabango, comme Nandaku. Essoufflé. Abeti di solo. Et pas maman. Maman Talaboy. Eh, ils ont des boys. Maman, na moni, la Paola, et qu'elle m'a collé la pamba, Paola. Baza ba pembeni baza ba ponga voisine ba voisine baza ba pire oyebi ke ba kendati mama na ba jouer na ba de ba kota pa Paola ba expliquer matanga e pa ba Paola ba ndi ko lela ale mbila to benga mbila ba kena benga on squadra ba de wangola il faut pas ça ma portugais moi ndamuko ah on a papa Sedek pasteur Serge Bakona mbote na yo na Luanda on est ensemble voilà. Près du cœur, Serge Bakona, je valide. Mon ami d'enfance, le pasteur, au sein de Nzambé. Merci, Serge Bakona, on est ensemble, on a les bottes à Mobimba. Bakena Squadra, Mbila Batuni Inès, pour parler sur la mêlée déjà. Inès, Okoye Banda Kwango, Nakoye Banda, ça a Benfica, Okoye Bale, Namutuka Bambila. Bakei so autre amema bango tinanda kuwana ba koma nanda kuwa ba koma ba oh lupango porta yango yo bakuti sentinelle wana afandika ya fana ga libanda ba sava sentinelle ngwana na ndanga yeyo oh sentinelle oyebi fi oyo ona ebiete oh oyebi fi ote abia papa oyebi ngate nini ngamna otu wande ko kima awa ina dita passe na kimi ozolanda na simo benga na ebi ote ah batuni Inès onda ba moya ngoyo ça va sentinelle patron na sa tokota mbila ba koti na Inès na famille ya Inès na famille ya Paola ba koti o lupo ngota ka bambu ebele bambu bazate patron ça patron ba moni papa yango bana un vieux papa do papa moya ba 60 quelques années do mbongo papa bimpena boyo papa bien veste makamno surtout oh papa moyeyo le papa dit non mais qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas il y a une histoire vraie ça la mina Luanda ba Meli Paola pesinga ipasi Paola ki qu'est-ce qui se passe mais papa oyebi fi oh je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Papa, on est bien été. Yo, vous que je suis un tête en langue, tu es au na station, on est surtout que est-ce que tu connais qu'est-ce qu'un tel était tenu, on est abstinent kuna yo. Tu vas au Douma, au camarade, n'a pas eu linguier, pour quel licolo, n'a pas 5 euros kendi. N'a la fin de OK, le moment de terrain, n'a coutinguma, à zo comme la Paola est ce qu'elle grave à Kolo Pamba. Et ça, papa Oyo. Ah, mais, oui, je suis responsable, tu as papa Mokolo Siko, aka. Mais je ne comprends pas ce que la fille a dit. Naïbe le romorote. Ngouma wapi. Allez beaucoup de nanda kuna. Papa wana mais maman nanda kuba partout. Oh to fala ki na bakiti oyo. Chambre ma dit chambre na yango, chambre bien arrangée. Yaya trace ya Paola ezati. Oh ba en anglais évidence. Eza wapi. No proof. Preuve ezate ke bazala ki wana. Donc Inès a kosi makam Paola alimu badeko Paola monani teti lelo mudo témoin oculaire oya monaki ba omela Paola kaka masa na Inès alobi to ba na monaki na chambre oyo preuve ezati yaya Paola akufinde ngwana Paola kamunuko Paola azati tisiko Paola amona te Paola ba melie est-ce que to mitu siko papa wana yebo mtabongo nguma toi misa nguma na ya meli Paola on ne sait pas mais c'est que Inès alobi nguma bana ko mela Paola heureusement pe nzamba ba teke ko amona preuve tele kama kolo à côté meli ya bani. Je me demande si go tanga c'est que c'est na sewa donc soit ça on mena Paola
Et s'il est, alors qu'il t'a juste ouillé en matière mélier, on ne sait pas. Tu bêtis solo pour la coubangi sayote. Mais pour la coupénie, ma petite fille, ma fille Android, tout ça n'a c'est aya. Tout ça n'a c'est. Ma cambouya mi bale bien oyo et zo pour ma cambouya. Contente-toi de ce que tu as. Koduma tiwapi. On a influenceuse, TikTok, Instagram et conseil. Tu l'as savez une différence entre les influenceuses chinoises et influenceuses africaines. Influenceuse yamboka mushushu. Bah ça la makambi ya minini. Bah ça bon ça va pareil. Bah ça la c'est une influence n'est-ce pas? Mais à biso les Africains dansent. Biso ra ko danser, ko bina, ko la va partie intime, et surtout ko tira la mutakala. Nde ko influence na bino ya moi. Tala suko suka. Ko lukambali ya bien ndengi wana. Tala suka na ngonini. Paola ne plus. Paola, tu évité. Akufa, tu akufa. Mais Paola, ça y a akufa parce que Inès Amonaki, Bameli et pas Yangoum. Tala l'histoire de Bumelaki yo, la tongo alelo, Yango. Yaya, partagez Yango. Partagez Nangolais, Yako Beba, Benfica et Sika Mabé. Na évité les dafa ma Benfica. Oh, est-ce qu'il faudra contrôler Bandaku, Nyosu à Benfica, ton nini. Ndé, comment on appelle sur le solo? Awa, Kaka na Benfica, Kuna, et Sika Baneko Zobatu. Ba leva ki bis mobimba baso boka bango na kata tori ya machine et nika bango ba osala bango ba viande hachée ndeko ba boka machine est refulaye ils na kata chaîne na biso na chaîne na biso bandeko yangola boyebela ba fi Android ba ya basi ba pesta quartier mbangu mingi mpema o papa fistalo ba kité alobi to suki awalelo merci na Chris Larize Pelende réalisateur émission Oyo. Il y a une assistante naïe Winnie Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende. Azaki mon script la fille à papa. Il y a ma histoire de bête. Oh yem da koma kayango a tebi na script nga pour mon kitoko boy. Il faut remercier Claudine Laris Pelende. Alors nyo surtout boy biwana et la sous la coordination il y a maman Rina Umbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Sokomi. Voilà que n'a moi les kunyate jalousie ndengwana la femme à la compression combien c'est que bien voilà mbote na bino bala tu ya Mada City tikana fandisa Nathalie Mitonga comprendre wanga moi si ya pembe akota kangungite comprendre na Mélanie ya na ye mbote na bino mbote na yo mama Brigitte na niveau Espagne comprendre on est ensemble mbote na yo Judith Feza, moi si à Mwindu, na Mada City, moi si à 1m90, Charoufa, moi si à l'équipe Bal Nabassi, na Mbongo, na Pérou, na Bossanité, on est ensemble. Ah! Restaurant Mi José, Balatu à Pérou, tout le monde on a restaurant Mi José, il y a commandant Guilain, l'aide du chef, Tikanavan, et puis je valide. Na Cape Town, Mokonzalara, Moko, Théonga Luchilamouina, vous comprenez? Voilà. Alors, Balatu, il y a Durban, tout le monde dans les 18. Na ba trophée pour Pesama na Oyo organisé par Glody Kitenge. Force à toi, courage à toi Glody, on va te supporter. Voilà, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchada. Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonné le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebana. Vous comprenez? Si vous en Afrique, vous avez un Sam en Afrique. Pour ce moment, il y a un t-shirt, il y a Michael Josh. Vous sentez qu'il y a un polo, mais en Europe, si vous avez un banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € si kalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyo surtout to yeba Michael Josh existaka ya bengako
côté na cité commander quelque chose pour Mike Josh so rebino côté na cité yo benga numéro Mike Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so la na Michael Josh yo moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so la méchentel na méchentel couturier tel papa eza griffe papaya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Yambo to banda tika to présenter bino de sous pilipili oyo eke sango na monde entier bandeko. Bonya ngwa to yena ngoli susu boye. Yoam yellow table chili. Pilipili oyo bandeko oyo basomba ki yango ba pesi témoignage. Ezoko traiter ba maladie ebele. O mukongo pasi, ozana ba palpitation, nzoto za malamu te, mutemba, gastrite. Yaya tala pilipili oyo. Bandeko basomba ki yango ba pesi témoignage ya pilipili oyo po ba sentir yango. Yaya obo mesano to mekaka déjà mais to yeli susu. Oza la mikili ya poto, oza la wapi commander pilipili oyo okozwa yango. Voilà. Boni pilipili yango. Yaya obela pa ba pilipili oyo. Yoam pilipili chili oyo. Et traiter la maladie non surtout. Benga biso, to tchon numéro en contact, na numéro ya maman Mado. On va la pilipili oyo o sentir ya ezoko traiter. Bandeko ya France, après témoignage. Bandeko ya Belgique, après témoignage. Ya ta pilipili yango. Obela rabela pa pamba. Odro ba kité.
tolobi esili wana te malade ya palpitation yo ozalaka na palpitation yaka liaka pilipili oyo oza problème ya cœur yaka liaka pilipili oyo obiki pilipili oyo eza lokwa pilipili oyo bato basalaka te oyo pilipili ya formule ya lola euta na lola yaya woni oyo tangawisi kaka yewam bakomi nina powerful ginger oyo ezali tangawisi oyo ezali kosunga ezali konettoye nzoto nyonso to yaya soki oza na problème ya bopikiliki okundu banzoto ya yatala yango oyo tolobaki te moto asalaka biloko oyo mama mado oyo apesaki témoignage oyo akufaki nzambe asekwisaki ye wana formule oyo eutela alpo ya nzelu tangawisi yango oyo o mama bimaka na ndako papa azokomplike makambo tala yango mama benga awa sombela papa tangawisi oyo eya babute contene yango yaya oyo esala mopa mama na Afrique du Sud ya par ezokende partout na meka yango o papa fisaka yo koma kobai omeka na soli kamute ya ozofunga ngo lokola oyo bamela masanga vert wana vous comprendre oyo ezokipete yaya mpona biso bana nzambe omoni tangawisi oyo soki ozali na bopikiliki bakokudu banzoto mawa tro mela tangawisi oyo okopesa nga raison oyo tolobaki te tolobi yoka yaya ata na feti boza na bafeti komande yango eye spécial pesa moto abali kado ya ba oyo tangawisi oyo euti na Afrique du Sud oyo tolobaki te tolobi na mbele ya suka moto continue mission voilà za tangawisi produit ya Yamado mayele ya Yamado tangawisi ezobikisa tangawisi osoko meli yango ozaki na problème ya constipation esili ozaki na problème hémorroïde esili ozaki okosukosu angine flou ekei ya kodiscuter kutu te yaya esili wana te o mariage ezali libala ezali sika bo libala ezali basengi masanga ntsamba basengi yaya na masanga ya ntsamba o bakongo bazala mayele te moni o ezali ntsamba masanga ya ntsamba tiango pene na bouteille normale kage pe mamado benga ozo masanga ya ntsamba comme ça bafete ya poto bafete ya Afrique du Sud et comme la ya Kisasa baosenga mama bapesa baputa mama pesa bapesa maputa pesa boye na masanga ya ntsamba ya ngoyo ntsamba et comme la Josie vous comprenez yango masanga ya ntsamba o tolobaki te tolobi